Show na quelle réunion? Eddie mon cher Borax l'animos cercle musique l'ombier. Bote mingi balandi ya Radio Lisanga nde tokutani susu na radio na biso ebengami Radio Lisanga esalami na Fondation Lisanga. Ba excuse ebele mingi pona na yaki na mwa retard mukie pe na kutana kina problème awa na studio pona ba changer ba table mi balé oyo normalement to mesana na yango nde sala kinga ba problème mukie pona na koka koyeba ndenge nini nakoki ko manie yango mesango malamu ezali eti tokutani lisusu awa na kati ya radio na biso ebengami Radio Lisanga esalami na Fondation Lisanga. Ndenge pe na utikolo bala bino mo remarquer normalement nzembe continue ka mais ebandeli yango lisusu à 0 mètre tala kaka pona toko ka koyeba ndenge nini toki ko manie ba pareil oyo ya sika ya malamu ya technologie ya sika oyo ba telebiso na kati ya studio na biso na mokolo ya lelo. Nde tozali kokoba shekokoba tokomi na suka ya ane ya biso oyo 2011 pe tokomi kokota na ane oyo ezali koya babengi yango 2012 nde biso nyonso to zala nyonso tu na Lisanga. Bote mingi balandi ya Radio Lisanga nde bango balobaki ete lopango ya banka nde tolobi ete tozongi lisusu awa na kati ya studio na biso pona na minute tozali na moto na telefone azali kobenga biso na isika ya mboka Belgique yende azali ko se présenter kala mingi te awa nde tolobi lisusu. Allô? Oui, allô? Ndeko est-ce que okoki ko se présenter? Ok, donc na habité naza déjà na radio? Parce que naza kobenga déjà mingi tellement que bapel les autres les kakuna mingi na habité ceux qui boza kozwa biso. Ozali déjà na radio ozali koleka sikoyo live. Ah, ok. Je me présente na kombo ya Monsieur Tommy, ba omsusu ba ebinga na kombo ya Roki Kabongo awa na mboka Belgique. Donc tofandi na Anvers. Donc na bengi muke po tokoka ko partager mamuke oyo makambo eza koleka na mboka kuna. Donc tokoka koyeba ndenge nini tokoyi koluka solution. Ok, so bengi muke pona toka kosola lisolo ya makambo ezali koleka na kati ya mboka na biso ya Congo. Nde yo mtozali na place kuna na Anvers na zali na mutuna na lingina tuna yo na bandaki kolanda ba information pe na cadre pe kaka ya makambo etosa nango ya ba election nde na tala ki pe na ba internet na mona ki ke ba manifestation bandaki ko salama na kati ya Anvers est-ce que ko informer biso ndenge nini ba manifestation wana lekaki? Oui, effectivement ndenge boyebi ke mokili mobimba baza ko marcher pona likambo oyo etali makambo eza na mboka. Donc biso tokotikala na simate donc awa na Anvers marche esalamaki bien elekaki malamu. Bakonzi ya mboka oyo ba autorisaki yango oyo eza kolakisa ke soki ezaki autorisé c'est pour dire que bayebi tina ya makambo yango. Donc marche elekaki malamu makambo nyonso kitoko ti na maison ya justice na biso oyo batu bakotisi ba recours na bango oyo ba idée pesamaki pa ba congolais oyo bafandaka awa nalobi bien ba congolais po bikolo mususu bazalaki pe mais makanisi nyonso oyo batu bapesaki ekotaki na kati ya ndako ya justice. Donc jusque là ba sensibilisation ezali toujours ko continuer po to koyeba ndenge nini makambo ngo ekoleka. Ok, nde na ngaki na tuna mwa mutu na pona epana bino kuna mboka ya ezali soki to koki koloba na ndenga bongo ezali ekabwani na kote mibale kote na bino ya Anvers pe na ba kote ya mibale wana kuna o bazali ko soutenir ke royaume et telemakaka bango bazali ko mona ngo ndenge nini? Bon na o itali mboka ya Belgique na ebite soki boye bakango bon mingi ya koloba ezali te wana ezali
ke yebana déjà ke bazali batumi bale côté waloni na côté flama, mais na ngonga oyo mingi côté flama na makanisi oyo toza komona ke bango mutu baza ko soutenir biso mingi parce que baza ko comprendre makambo yango, parce que na ngambo mususu batu oyo tango mususu kala ezaka ba Louis Michel bakotsa bana na bango baza ko sala toujours des ordres wana tilelo yango bitumba oyo toza kobunda ezaka ketoko ko continuer tango mususu bango mutu bakoki ko comprendre situation oyo eza na mboka, parce que soki botali même na internet ezali na interview moko euti koleka nya pas longtemps ya mwasi oyo batu ya observation bakendaki na mboka kuna alobi apesi makambo nyonso sur clair ke nyonso eza na maboka ba congolais, c'est-à-dire que pona bango pe na union internationale baza sima ya makambo oyo parce que élection eleki ndenge vraiment esengelaki eleka te. Donc yango bitumba oyo toza nango pour le moment ezali ke tokoka kolakisa yango na ndenge nyonso ke bakoka au moins kotala que bitumba oyo vraiment toza kobunda ezali kaka kote ya batu ya waloni te mutu baza ko diriger mboka oyo baza sima ya Kabila, mais bayeba pe te ke baza pe batu mibale yango tosalaki marche awa soki lisusu mikolo ekoya eza lisusu na programme ke le 31 marche mususu ekosalema mais eza na monsieur te parce que eza mokolo ya fete batu nyonso ifo bafete, mais nakanisi ke après bafete oyo eza toujours na makanisi na mabongisi mususu ekoleka. Ok, nde na mutuna oyo tozali ko poser bato nyonso tu oyo bazali pe ko participer na makambo nyonso tozali ko sala pona tosala ete mboka na biso Kongo ekende liboso. Ba marche oyo ezali ko sala maka mikolo oyo, est-ce que pona yo personnellement omoni déjà que porter loko plus ou lobby était to kende na stratégie mususu ou bana mboka ou bazali sur terrain bazali ko sala marche bazali pe na masolo mususu bazali ko solo? Oui, effectivement ba marche oyo apporter loko vraiment apporter plus parce que ce que tali changement quand même pona ngana rolo ba ke peuple congolais ba comprendre ba komi ko comprendre réalité ya makambo ndenge ezali, c'est-à-dire que marche nyonso le kambuto avant ça le maifo nanu ezala na bilembo nango pona nga marche porter loko mingi, et puis mindele ndenge baza kotala bato ba mboka oyo toza kofanda baza komona peke quelque part baza na sima ya dictature oyo, mais au moins peuple baza na oyo bango balingi. Donc pona nga marche porter ya mingi et puis kotika ba trace nango, mais ba stratégie na politique tozolo bien politique échangera toujours et ko changer du jour au lendemain. On espère que pour le moment, la stratégie, il faut normalement, en tant que Congolais, je pense que la stratégie, il faut échanger. Parce que la marche, salemi, namboka nyonso, soki botali bokomona ke ti namboka ya Israël, tukoye ko s'attendre te ke ba Congolais bazali kuna, batu basali ba marche namboka neti kuna Israël, ezali pona kolakisa ke nanu salema te. Donc, marche porter loko mingi, mais la stratégie, en tant que Congolais, je pense qu'il faut échanger. Il faut changer ce système ya stratégie. Po totala ndenge nini tokoki ko se faire entendre na makambo oyo. Ok, na mikolo oyo yo natanga ba election mboka mobimba na libanda ya Congo totelemaki tolobaki to soutenir bato bazali na place sur place na Congo kuna na moi ba moyen surtout tozali na yango pona bako kosala ete ba résultat ya vote wana ezala ba communiquer yango malamu ba soutien oyo to bandaki kopesa na moma wana. Est-ce que siko pe tozali na moi stratégie moko ya soutien tozali ko sala pona ete bato bazali local kuna na Congo bakoka ko lemba bitumba te? Oui, effectivement, na niveau ngai naza komonela makambo eza ke tozana mikolo ya ba fête na yebi quand même que bato babundi biso toza ko continuer bato bazana mboka to yebi ke bazana force vraiment mingi te parce que soi-disant oyo akomi na pouvoir azali mutu pour le moment aza na force, donc c'est-à-dire que manduki ezali biloko nyonso ezali bato wana makasi na bango eza ko diminuer ndambu, mais biso mutu oyo toza kotala makambo libanda nde mutu il faut to continuer toujours ko soutenir pour to ko assurer bango que tokoki toujours ko changer situation na mboka. Donc moi je pense que après ba fête oyo bato pe bazana posa ya ko se reposer moi muke kotalela nanu parce que
oyo ucholeka et puis que tozana mois de décembre oyebi que mutu nyonso alingi quand même ale mwa lipa na ye akoka kofete en famille. Donc je pense que eza na raison oyo ezosala ke bato bakiti mwa muke, mais nazokanisa que d'ici peut-être bafete ekozala na mabongisi mosusu, mais mpona kosoutenir tozali toujours kosensibiliser o aza na mwa 1 euro, o aza na mwa 50 centimes, o aza na 5 euros, akoka toujours kopesa surtout na bandeko oyo baza na hôpital, parce que toza kotala pe bilili oyo eza kolakisa biso balge bakati yango kala te, bandeko mosusu oyo bazalaki bakwelaki makambo ya lacrymogène oyo baproduit oyo bautilisaka lisusu te, mais moto aza na pouvoir mais Kabange autiliza yango, bato baziki mingi baza na hôpital, baza na basoin te, baza délaissé bato wana. Donc soutien ezali toujours naza kolobela par exemple na mboka oyo biso tofandi ya Belgique, bato baza kosensibiliser. Donc nakanisi ke peut-être na émission oyo ya mardi prochain na komeka nazala sur le terrain okoka koyoka bandeko oyo mosusu bazaki na Kinshasa sur place, bazongaki avant-hier mais tozwi tant ya kosola na bango te, bakopesela comprendre que vraiment soutien na biso eza très très important. Tokoka kosunga ba oyo baziki ba oyo bazana bapota parce que baza kokoka kosoigner bango te, soit disant que bazali ko soutenir opposition. Donc vraiment tolembate tokoka toujours ko soutenir bango. Wana ezali penza babenga kango na néerlandais oproep moko penza ya clé mingi o la musiba to lobi ete to lembate to soutenir bato bazana kati ya mboka pe oyo bazali na ba makoki moke nde na tsalaki bilili na landaki bilili na partir à YouTube na monaki oya biso président Etienne Tshisekedi a prêtaki serment nde na zali kotuna na ba milliers ba côté yo ozali kuna soki information wana e kwelela kibino ndenge nini. Non, toza kozango toujours na ndenge ya normal parce que na mboka ndenge toza kotala makambo yango a prêter serment en tant que président ya Congo na ngonga oyo okoyebisanga ke bana o bazana kelasi soki batuni bango ke président ya mboka kombo na ye nani oyo akopesa Tshisekedi bakopesa ye ole bapesa ye 10 bakopesa ye 5 sur 10 ou akopesa Kabila bakopesa 5 sur 10. C'est pour na ko reconnaître que azali président azali mokonzi ya mboka, mais etikali kaka biloko oyo toza kosala ke malembe toko koyeba ndenge nini tokoki kokoma na kobongisa likambo yango. Donc ezali situation moko ezali facilité ezali très difficile, mais nakanisi ete ke mikolo eza koya situation yango ekozala vraiment encore éclaircie. Mais jusque là ye moko lokola président ya mboka Etienne Tshisekedi alobi ke bato bazala calme bato bafanda. Donc je pense que bato nyonso baza koyoka message na ye azali mokonzi ya mboka, parce que soki bato bayokaki message te ta mosusu makambo elingi ekende ndenge mosusu, mais apesi appel alobi bato bafanda calme bazela appel mosusu yango bato nyonso toza kozela totala mikolo ekoya nde tokoyeba likambo yango ezali ndenge nini. Nde yo o clarifier penza likambo wana ofandisa malamu mpona engana nde kotala bilili wana ezalaki na bato mosusu babandaki koloba na ngai ete ngai nazali liboma nde nazali kotala ndenge oya biso président Tshisekedi andaki ko prêter serment nde ngana lobaki na bango ete pona ngai azali président pona biso ba peuple mututo voter et kasi bato wango baza kotuna bango parce que bana baza kosala examen kalate examen ezali na Kinshasa oyo bakopesa bakotuna kombo ya président ya mboka azali nani yeba ete ke toza na situation toza nango toza na deux présidents na mboka, parce que eza mbala liboso te toza koyeba ke muto ya kotaki na pouvoir tozaka na 3 présidents. Mais pourquoi il y a 3 présidents? Et yebanaki mokili mobemba yebanaki ezalaki ye moko monsieur Kabange ezaki Mbemba ezalaki si je ne me trompe pas oyo mususu oyo monsieur Rubero, alors ezaki makambo ya 3 présidents. Mais pona nini oyo toza kosala oyo ba reconnaître ya Tshisekedi te? C'est pona koloba ete ke makambo eza toujours kokoba ezaki 3 présidents et comme na 2 présidents tie kosuka na président moko. Nde yo mtofandise lingango lisusu malamu bien nde tolobina yo ete rendez-vous na biso oyo tosali ya poso ezali koya na année 2012 toko fandisa ngo lisusu na malamu na bana mboka oyo bauti ko
zonga awa na Europe bakendaki kuna na Congo pona bakende ko landa makambo ndenge ezaliko leka na place ya Congo nde message nini oyo kokiko kotikela balandi ya Radio Lisanga pe bana mboka na mokolo ya lelo pe message na biso awa na Belgique toza koloba ete ke bato bazolanda Radio Lisanga bo continuer toujours kolanda oyo ezali radio na biso donc toza kokota mboka ya sika na makanisi ya sika donc oyo tokoki koloba ezaka ke kosouhaite santé malamu na ba oyo nyonso balandaka Radio Lisanga o balingi Radio Lisanga bakoka toujours ko continuer ezali radio na bango donc na biso pe o toza musika toza ko continuer toujours ko sensibiliser bandeko bakoka toujours ko landa Radio Lisanga parce que ezali radio oyo eza ko pesa vérité ya makambo eza koleka na mboka donc et puis koloba ete ke bino batu boza na studio kuna donc Noël malamu ane kitoko makambo nyonso ezala kitoko mpona Radio Lisanga na batu oyo baza kolanda biso. Merci mingi ndeko na biso oyo baebi na kombo ya Tomi pe ba misusu na kombo ya Rocky Kabongo na kati ya Anvers nde topesi yo pokwa elamu yo na famina yo mobimba nde tokutani lisusu na 2012 o zala na pokwa elamu. Balandi ya Radio Lisanga tozali kokoba se kokoba na radio na biso awa nde tokomi ko clôturer mwa mokie tolobi na bino indépendant yango na nde tozali ko senga te pona oya biso tozwa tozalaka pe lisusu libre te pona tozali kaka ko souffrir na bapasi banda yango wana nde 51 eutaki koleka na mboka pardon na année oyoyo 2011 to bandi ete 2012 kezala année oyoyo bana ya mboka bakozala na mwa sourire na matama na bango. 1er juillet. Promesse le lendemain, promesse de l'aube d'un état souverain où le sol se dérobe entre milices et rebelles, puis à Jérusalem, peuple que l'on déplace comme des cheptels, de parcelle en parcelle, gouvernance en tutelle, état de droit essentiel, à nos ethnies unies au pluriel, effet papillon, effet tampon, car ici on change leur emplomb, la révolution au bout du vote, la force du nombre et l'antidote, pour changer la dette en dot. Autant de droits que de devoirs, plus de points de convergence que de différences, et oublier l'état-providence. Indépendance, Taï Moya Joulaï, Saïm et Sinama. Et Messi Mama. Mama lokola yo lokola ngai yende bapimela ebolingo namvula bomwana aekomona noki pasi ya mokili ndenge ezalaka bomoya balabala eteye maso azana ngoposa pona tikala na pema esika uta bakosela ikindoki libabe ya bomoye kolisi enoki mbuma bolonaki esi ekoli tala bango balabala Kongo ya lobi bazongiseli biso leko shege esabokoko mukongo sikoyo tomona yango
bakoko bana bazalaki na balabala te shege nzamba mpungu zongisa bango na ndako mwana oyo balabala epesa bolingo baboti bapimela uko monena nzelako sengo mosolo na butu kalesikalalako yoka somo etike nani apangusema ya misuki etangi tala ndenge bozepesi bokabwaniki shege na kongo eponi mvula te ozala mwana to mokolo ezotala te elikya bomo esili kotiola nebale ikampiliko tina te komakala tina pe shege telema yo nde etinzila bosolo shege yokalolaka banka bakobelela yo shege yano bakoko bazongiseli biso ndeko shege pesa bokoko mukongo sikoyo tomona yango shege natango abokoko bana bazalaki na balabala te shege nzamba mpungu zongisa bango na ndako babotola ye baboti oyo bapesa ende ezali mondoki sikoyo ye wana liboso na yo yokanisi ya kozala na mawa na yo liwapo na ye ekoma eloko pamba abomatala te azanga mawa bana mindele bazali kotanga oya biso makile ezali kotanga solo zoba yamba mopaya kamata tekisa mboka na mopaya mundela sepela apesa ye biblia alobi kasi mpona mwana na yo Yambo sangola bokuse motomoko awe impe mosusu azoki na lisasi bilembo bya mobulu mwalelo na komini ya Kasavubu mpe Kalamu mokolo Etienne Tshisekedi wa Mulumba alengelaki kokata teleka bo mokonzi wa ekolo oboso baimboka na libanda ya masano ya marti bilembo koleka 15 na motoba likolo na mokama bizali bya bana bazwi mangwele ya Kituntu awa na Kinshasa peve talisite bilembo bina bizali bya biteni 35 bya bokolongono bwanzoto epai wapi mangwele mapesami bokoyoka diketele mokambi pev na sango ya poko ya lelo na Katanga ONG Action contre l'impunité pour les droits de l'homme etangi kompani mitano eye ezali konyata makokima baimboka esika ezali kosala misala ACIDH etalisi likamboli ye lelo o masolona bapandi sango sima ya la polo na yango ya bolukaluka mbote na bino banso mpe boye ibolamu osango tolengeli mpona bino na poko ya lelo mobulu mozalaki na tongo ya lelo na komuni ya Kasavubu mpe Kalamu pene na libanda ya masano ya martir na mpe ya tata Rafael awa na Kinshasa bapulusu bayaki kopanza bato balingaki koya na milulu ya bokati teleka bwa Etienne Tshisekedi mokambi ya parti UDPS bo mokonzi wa ekolo bilembo bimonisi te motomoko akufi akangemaki na singa ya lotiliki mosusu azoki na lisasi tolanda sango ya Paul Matendo na mpe Jacques-Yves Molima baye batambolaki mpona komemela biso sango eye elimbomlami na lingala ya Arlette Mbuyi Mobulu mozalaki na komini ya Kasavubu na pe ya Kalamu zinga ya balabala Gambela Ethiopie Kasavubu na pe université ndako ya mimbongo to pe butiki na zando ike esalaki te na ntongo bai parti ya UDPS bazalaki koya moko pene ya libanda ya masano ya martir epai wapi Etienne Tshisekedi abiangaki bango pona milulu ya bokati seleka bo mokonzi wa ekolo nde eloko bapulusu bayaki kobenga na bango na bobwaki gaz lacrymogène bai UDPS koleka zomi bakangemi moko ya mibu koleka 30 akimaki aniataki singa ya lotiliki pe awaki sima ya mwa ntango emonesi boko banzengeneke mosusu azokaki na masasi pe azali na centre yoko ya bokolongono wa nzoto po ya kozwa lisungi la mino na libanda ya masano ya martir na mpe na quartier général ya UDPS bapulusu bazinga bisika bina biso bakangi nzela inso ya kokoma na biro ya UDPS na mpe epai ya Etienne Tshisekedi Bo bele na sango etali mokolo mwalelo awa na Kinshasa na bakomune mpe quartier esusu botamboli bozalaki mpe misala maki sango ya Dona Madimba bobele na lingala ya Arlette Mbuyi
Bosolo na mambi matali bokengi obisika bisusu o Kinshasa na mwamitano eye. Ezalite nyonso etikali mwa mokebo momesano. Mabongisi ya sika mimonani te. Char de combat mituka ya bapolusu ya koleka te. Ata balata sokoto banzela te. Ata soki bato bazalaki mingi te bo momesano na kotalaka mokolo mwa lelo ya mbula bae batambolaki au centre ville to cité bazalaki na kimia. Mobulu emonani te. Ata mandoki eyokani te obisika isusu engumba mokolo ya lelo. Toloba otango nyonso eye tolekisi libanda kobanda ngonga ya zomi yambo ya nzanga kino ngonga mine isima ya nzanga. Na Kasa Oriental Masasi malelaki lelo sima ya zanga na balabala mzee Laurent Désiré Kabila na ingumba mokonzi Mbujimai bapulusu bazalaki kobengana bato baye balingaki ko sepela na bokati teleka bwa Etienne Tshisekedi mobulu moye ko bakisama na mai masalamaki na tongo epai wapi misala zando mpe mimbongo misala kite na Mbujimai sango epai na wabiso Nike Imputu. Mokolo mwa mitano mwe mozalaki solo ya kimia na kotala ukoki kokanisa te ezalaki mokolo mwa bopemi obitelo ata moye kolimoko te ezala balakisi obitelo bie bifungolaki bikuke bazongisaki bayekoli na lombango pe libosoli ya ngonga ndenge moko obilobi ya leta basali baye bamonisamaki batalisi te mingi balukaki kotala na ino eloko nini ekosalema mpona mokolo moye mwana mboka Etienne Tshisekedi asengelaki ala pandai bango batalisi te bato babangaki masasi mayemakokaki kobete mepona mokolo mona tope mitumisimi ya baipolusu mingi batikalaki obandako pona bolandi onzela ya bilili molulu mona na tango wana bokambi boetuka bobiangaki bato na bozongi mosala toma mwamambi mabokengi oetuka atalisi te bamingi bazalaki na bobangi penza pona bokebisi boye babasalaki na baiparti politiki ya opposition nde mingi baboyaki kokende omosala ya bandite opokwa misala miso mikoki kozongela bo omesano kasi na pokwa eye masasi mabetaki bisika biyike Mbujimai Nike Imputu Radio Okapi. Na sango yango ya bokati teleka ya Etienne Tshisekedi biro ya ye mokambi wa UDPS monisite Etienne Tshisekedi wa Mulumba akati solo teleka o lopango la ye na commune ya Limete ezalaki oboso bwa bayi parti na ye na mpe bwa bayi parti esusu ya bambanda ya politiki bongo ongambo ya Mbulamatadi kasa ya sango ya AFP to Agence France Presse monisite mokambi ba polusu alobite teleka ya Etienne Tshisekedi ezali lokola kolinga kobimisa mobulu. To fungola sika kasa ya sango etali mambima bokolongono banzoto manaka ya misala ya mangwele tope programme élargi de vaccination na boku CPV etali si bilembo koleka tukumitano na motoba likolo na mokama bya bana bazwi mangwele ya bokonobwa Kintuntu awa na Kinshasa ezali bilembo bimonani kati ya biteni tukumisato na mitano bya bokolongono banzoto epai wapi mangwele mapesami yango diketele mokambi PEV Audrey Mulumba wa Kamba atalisaki abakisaki na bolobite sima ya misala miye nde bakotala elongo na baili sungi soko bakosukisa bopesi mangwele maye tolanda ye Audrey Mulumba wa Kamba na elobeli ya David Kalenda. Par rapport aux résultats à ces jours, dire que bandaki kino eleko eye omai matali bilembo bya mangwele na kolobate bilembo bina bizali binsote lokola tozali kolandela lina kalina obisika tukumi bale wapi tosengelaki kopesa mangwele na moni te bana nyonso bazwi mangwele te pote bilembo tozwaki ezali kotalisa bongo pe ezali penza lolenge tozelaki yango te mangwele epesamaki bobele na bana pene ya koto kama mitano nzoka nde ezali penza malamu te bana bazali baye bazali kokende na sanza mitano pe motoba pete tozali kozela oba centre ya santé bana koleka million moko pe tozwi bobele bana motango moke pona kobengana to pe kosilisa bokono bona topesi mangwele na bana koleka koto kama motoba nzoka nde esengelaki kopesa yango na bana koleka million moko pe tozali kozela te posa na biso ekokisama lelo ezali mokolo ya suka kasi tokokata mangwele maete pote posa na biso ezali te bana nyonso. Les enfants qui étaient attendus ont été vaccinés. Toko kundola te mangwele ya bobundisi bokono bona bwa Kintuntu mapesami na biteni zomi ya bokono banzoto bongo mangwele ya bulandeli bokono boye epesami na biteni zomi na mitano bobele awa na Kinshasa.
Tokeina sango oetuka katange paiwapi ONG Action contre l'impunité pour les droits de l'homme etangi kompani mitano eye ezaliko nyata makokima baimboka esika yango ezaliko sala misala ya bobimisi makele ACIDH elaki salaki lelo masolona bapandi sango sima ya lapolo na yango ya bolukaluki sango ya Jangandu na lingala ya Arlette Mbui. Na la polo la yango ya bolukiluki babengi le sans voix, ONG Action l'impunité pour les droits humains ACIDH apameli boniati wa makoki baimboka bafandi pene ya kompani ekobimisaka makele batangi Teke Fungurume Mining, Boss Mining, Washi Mining, Shemaf na PCMSK, baimboka nzike bayebi penza makokima bangote. Na botali bilembo bia bolukiluki bwa ONG eye, ezali na yoko kompani esololaki na baimboka pona koyeba posa na bango yambo ya kubanda misala. Pona ACIDH, yoko mbeba emonanaki na masolomana. Kompani esusu lokola Boss Mining, Shemaf na Washi Mining, bakambi bayango balobi te basololaki na baimboka kasi baimboka bandimi likambo yango te ezali mpe na kompani eye sololaki na baimboka te na kisase MSK la polo lotangi pe kompani ekopolisaka mabele na mpe mopepe ONG ACIDH emonisi te kompani mitano ezali kati ya eye misala me yango mizali kobebisa bomoimbwa baimboka yango wana ACIDH elobi te mokano mwa boyokani motosami te. Mpona kosukisa bafuti bambula matadi baye bautaki kopona mana diketele ya etuka bandundu bazali na mikakatano mpona bobandi bwa mosala mwa bango tina ezalite bafuti bakala baboyi kotika bibonga bya bango esali mikolo bafuti bakala baye bafundami na esambiselo na bosenga bwa Leopold Makwe lisasi diketele ya etuka sango ya Robo Kadima ya radio Bangu Dead ya Bandunduville elimbolami na lingala ya Arlette Mbui. Bafuti misolo ya sika baye batiami na directeur eye ya koyangela engumba bakokite kosala mosala mwa bango na tina te baye bazalaki liboso baboyi kotika bibonga bya bango po ya baye batiami sika oyo ebonga ena bango libwa bafundami uta mikolo mitano o tribunal ya Bandundu na directeur eye po ya mwana mboka CMP la Fabien oyo akokamba direction ya engumba koboya na bango kotika ebonga ebebisi mosala na boye baye batiami sika oyo ebonga bazali na mikanda ya mosala te pe bazali komona pasi po ya kolekisa misolo na pe kosala la polo ya lifuta po ya bato libwa baye basengeli kopema bakoki kotika ebonga ya bango ya mosala na bato baye bazwi se mokanda ya kolakisa misala ya botangi misolo eye euti na ministère ya finance oboso ya inspecteur ya finance oyo akotindama kaka na ministère eye molandi ya procureur général andimisi te likambo ezali kolandelama. Wana suka ya sango na biso ya pokwa lelo to tombeli bino banso pokwa pe yenga elamu ya mbotama o mabotama bino. Libérer le Congo, à c'est la terre de nos enfants. Devait quitter le Congo, la guerre de force, la noble gestion. Tout peuple du monde a plein droit à décider de sa destinée. La gouvernance au Congo, c'est une affaire entre Congolais. Pas besoin d'étrangers collaborent pour nous diriger. Quitter le Congo, la terre de nos aïeux. Quitter le Congo, c'est la terre de nos ancêtres. Quitter le Congo, la terre de nos parents. Libérer le Congo, c'est la terre de nos enfants. Sous prétexte de chasser Mobutu qu'ils avaient utilisé, assassiner Lumumba. C'est complot belgo-américain sous l'ONU d'autrefois va se répéter. Utilisant tout prendre des Ougandais pour des autres voisins pour nous envahir. Résistant ainsi jusqu'au sommet de la nation, mieux nous exploiter. Quitter le Congo,
c'est la terre de nos parents. Libérer le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. 14 millions de morts ignorés par les médias occidentaux. Un génocide orchestré par la Belgique, les États-Unis et leurs alliés. Attendez-le, Tokobomi Sambokorona. Quittez le Congo, la terre de nos aïeux. Quittez le Congo, la terre de nos ancêtres. Quittez le Congo, là c'est la terre de nos parents. Libérez le Congo, la terre de nos enfants. Nous devons résister, les chasser hors de nos frontières et du pouvoir. L'objectif des ennemis, c'est d'abord d'éliminer les vrais fils du pays. Du pouvoir et de l'armée pour les remplacer par ces génocidaires. Légitimez pas des élections truquées et nous esclavagisés. Quittez le Congo, la terre de nos aïeux. Quittez le Congo, la terre de nos ancêtres. Quittez le Congo, ah, c'est la terre de nos parents. Libérez le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. La Belgique quitte le Congo, Nations Unies quittez le Congo, les États-Unis quittez le Congo, Rwanda quitte le Congo, Uganda quitte le Congo, UE quitte le Congo, Angola quitte le Congo, les génocidaires quittez le Congo. Vous devez quitter le Congo, car c'est la terre de nos aïeux. Quittez le Congo, la terre de nos ancêtres. Quittez le Congo, ah, c'est la terre de nos parents. Libérez le Congo, ah, c'est la terre de nos enfants. Et quitte le Congo, Kundabatare quitte le Congo. Libérez le Congo, libérez le Congo. Nde Congo Banga alobaki deja Kabila a libéré Congo na biso pe atika Congo na biso tranquille. Nde toko continue pona toko mina suka ya ane na biso oyo 2011. Nde to lobi matondo mingi na bato oyo ba zali na biso na mukolo lelo pe oyo bakoko kota na biso na mikolo ya lobby. Ceci, c'est la volonté d'un Zambé. Ton nom, ce nom mystique, nom du vrai Bantou du centre, me rappelle cette magie noire que jadis faisait peur aux profanes. T'inquiète, man, c'est de là que tu tires ton souffle et ton inspiration en dépend. Balogi est ton nom. Balogi mpajipala mama kalenga kabokolo. Toi sakejina. J'suis dans l'exil comme fable. Ils ont pris mon histoire pour une fable. Pour distraire bataille et fontaine, me réduire à un cas d'espèce, espèce humaine. Naïf, comme l'arrêt natif du pays des grands lacs, semé de récifs. Mon récit abrasif, travaille le motif, en guise de travaux d'intérêt collectif. C'est pas la thérapie en musique par défaut. Pour les thèses des descendants de Dolto, slalom entre les bombes lacrymales, le ressentiment et la haine viscérale. J'ai appris de mes erreurs pendant l'intervalle pour retrouver le cliché initial. Ma détermination est intrinsèque, car la maison n'accepte pas l'échec.
le pattern. Ma poésie est en mouvement, le but est une assise, non pas un divan. Je laisse le sabre descendant de Boris Vian. Moi je me réclame du K1, des déviants. Et j'appuie au ça dimanche, j'ai impayé mon dû, donc gardez le change. Différent malgré les vices de forme apparent. Toucher du bois, la poisse a le cœur sec. Mais la maison n'accepte pas l'échec. Pour marquer le fossé, flow posé pour qu'il puisse s'accrocher. Poète, du tiers et du quart, buvard, l'impression est bas. Même si le CD n'est qu'un produit d'appel, Pablo prend le propos visuel. DJ The King en chef d'orchestre, Cyril Harrison capture le monstre, entre dans un registre familier, singulier, de mon hôtel particulier. Côté condamne sur une vie imprenable. Jardin sous des secrets inavouables. Ça sent les Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon sauveur. Toi tu es mon papa. Le choix est très clair. Il avait donné son sang pour moi, Jésus. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon sauveur. Toi, tu es mon ami. Là, le choix est très clair. Il a payé son sang pour moi, Jésus. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon sauveur. Toi, tu es mon enfant. Le choix est très clair. Il est père de tous les hommes, mon Dieu. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon époux et toi tu es mon épouse. Le choix est très clair. Il est l'époux des hommes, mon Dieu. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Je ne blesserai pas mon sauveur. Il est mon sauveur. Toi tu es mon pasteur. Le choix est très clair. Jésus est le pasteur des hommes, mon Dieu. Je ne blesserai pas mon sauveur. Papa, toi tu es mon frère. Le choix est très clair. Il avait donné sa vie pour moi, Jésus.
tambourin dans nos mains. Faisons monter nos hymnes sacrés. Chantons son triomphe jusqu'au matin. Célébrons l'éclat de sa beauté. Élevons Jésus-Christ, le roi des rois. Proclamons avec force sa victoire. Ensemble nous voulons monter pour contempler sa majesté. Dans ce cortège de la gloire qui transporte le roi des rois. M'approcher de toi, yeah. Je désire te voir, avec soif de te revoir. de tout cœur je crois. Je désire te voir avec les ailes de la foi. Je veux pénétrer tes voies par le chemin de ta gloire. Par le chemin de ta gloire. Ensemble nous voulons monter pour contempler sa majesté. Dans ce cortège de la gloire qui transporte le roi des rois. Jésus-Christ le roi, Jésus-Christ le roi, il est le roi des rois. Jésus-Christ le roi, le lion de la tribu de Judas. Son nom c'est Jésus. Linabiso to inabiso kasi na katikati zate oeza pona babungi na kati ya libulu oyo bozako benge eglise ekundama lukutana bino zako bedisa bana bozako luka nzambe te bozako luka falanga kokosaba mamo bazanga koyeba baleka basi mawa mingi asili kokosama na kombo ya Jésus pasitera beleli yozoko mipesi lokutana monoko bino nyonso bolingi paradis kasi moko tali kokufa bakoko baloba nzambe ya mpungu bino bolobeza bikeko ya masumu ngana lobi bible yaka na fwembu na tango ya boumbu bokoseli yango lisusu bakabela biso yesu mpona kanga biso misu kango bayibaka na kombo ya mokristo babosana lokumu bakufa na soni yamba bokoko na yo tingama na bosomi maloba ya lobiko kasi motema mbindo yokimi yangingiza asialobaki ya ngonga na zongeli makomba na bino ya lokuta ekundama bozo kosabato bozomela bato bozokosela bana ete bazalaki ndoki bazokoma basheke mpona lokuta na bino bozobosana ete bango nde komo ya lobi lelo tonsembi lelo tosengi na bakonzi ya mboka po esi eleki botala likambo ya bapasta balekisi bakoma kosala makelemba na mizo ya banzimi tata mama aleki mpe kulutu bongola miso nzela wana etonda mabulu mpe molili mwinda ya bomoi ezalaka te suka ya mokili eza ntango tozongaka mabele baya na biblia mpona koyiba mpe kokamba biso yo na bozokoseko mbomoi na yo babosana lokumu bakufa na soni yamba bokoko na yo tingama na bosomi maloba ya lobiko kasi motema mbindo yondimi yangi nasakolela ozomona maya misute eza na motema oyo eza mongongo bankaba koyemba baboti bakomema biso na kobeba nayebi te mpona nini boboyi oyo ya biso moko pekisi oyo ya biso moko oche ya mondele liboso ozanga bomoto lokumu nyonso ekundama na bawei neti tata lumumba azako mituna ndimbo oyo wuti wapi ekosuka wapi dumbe eza makasi mbwa azokanisa koloba na mwana français za mayele ye wana yokelengi kolia fufu na fushe kamata pesa mwana preno européen oyo oza kobenga leno chrétien mpona ngai ezali gato poisonné soko oyebaki te sikoyo oyebi kasi osepeli nona yango bona peti babosana lokumu bakufa na soni
koko na yo tingama na bosomi maloba ya lobiko kasi motema mindo yo kimi yangindi eza pasi bandeko na nga ndele wana beta biso oya kata biso maboko oya fingaka biso toza banyama kaka kombwa mundele wana yango tozopesa ngo na bana na biso aza bato to bambwa botala elongi ya jésus obotie na bamira ndako na bino langi na ye kokani na yo langi elingo olakisa kule ya moto landango yebaka ngo mpe balandi ya radio lisanga nde tokutani lisusu na mikolo ezaliko ya nde nalobi na bino ete jeudi tozalaka na radio na biso ebengami radio lisanga esami na fondation lisanga botika malamu nde bambote nyonso tu place bozali mpe moto abengaki biso na poko ya lelo Rocky Kabongo Tomi na Anvers bambote mingi ciao. Jeunesse, mon pays est un continent émergent, bâti en moins de 50 ans. Indépendance.